Mbote na bino nyonso bolingaka émission na bino ba réalité ya Kinshasa na Canal Kin Télévision. Lelo awa tozali na Ipekin côté mokonzi ya Oasimi ville ya Kinshasa na la police général Sylvano Kasongo. Lelo abengaki biso toya na cadre ya musala kaka nde tozali kotambola toya tolakisa bino ba criminel oyo bazali ko envahir na ville ya Kinshasa pe ko déranger ba ndeko ba congolais pe ba bomi o bazo bo ba ndeko ba congolais tout le monde va présenter biso ba armes ba présenter biso ba ndeko tout le monde na tenir la police o bazali ba salaka na groupe ya intervention rapide mais na butu ba commencer ba patrouille na ndenge na bango pona ko botola ba congolais misolo na bango to pe ba bien na bango o batama na pourquoi to ko mona sous ba groupe misusu o batama ba moto pona ko sala ba crime ya ko botola ba changer ba mbongo na place ba salar ba échange na ville province ya Kinshasa nde toyo komona awa na epa ya général Sylvano Kasongo nde ba présenter biso bango toyoka nini o ba koloba pe misala nini o ba sala na pourquoi to pe na moi toyo bala ba enlèvement nini o ba sala. Merci Tolanda. Provincial de la police de Kinshasa, mon général. Puis-je présenter le bandit ici présent? Ah, bonjour. Administratif, mon commissaire supérieur principal. Monsieur judiciaire, mon commissaire supérieur principal. Monsieur le commissaire provincial. 6 groupes, 6 bandes de criminels armée, ainsi que cette ya police ya ville ya Kinshasa euti kotia maboko na bato nyonso bozomona awa ezali au total 8 bandes na 8 bandes wana bande moko ezali ya ba policier ya biso ya département ya renseignement généraux ya commissariat provincial bango bakangami pona tracasserie ya ba chauffeur et population bande oyo mosusu bozomona ba policier balati bilamba ya la police bande wana ezali ya ba bandi
bango nyonso bazali ba policier ya Légion nationale d'intervention bango basalaka patrouille na ndenge na bango na ndingisa ya bakonzi te kasi na patrouille wana oyo basalaka nde bayebaka kotambola mpe kobotola population biloko nyonso bakokutana na yo nango na nzoto bakobotola yango kaka bandu oyo towutaki kotangela bino bakombo babomaki ndeko mama moko totangeli bino kombo mama wana na kombo ya Ilombo Itolo Chantal ye avandi na avenue Movenda numéro 1 quartier Kimbangu 2 na commune ya Kalamu ye babetaki ye masasi na mokolo ya le 10 janvier 2022 vers 23h kaka na mokolo ya crime wana mwana na ye ya mobali na kombo ya Itolo Jires ye nde azwaki masasi na lokolo ya gauche batu bazali mwa ebele oyo bazwaki masasi mpe babotolaki bango biloko bavictime bazali wana na mitindo ya mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa bokoyeba kotuna mituna na bavictime ndenge baza wana oyo bavictime bareconnaître bango mpe basambaki na ntina ya kocharge bango tozali lisusu na bandi mosusu oyo enyokoli bakambiste na ville ya Kinshasa bande wana mibale kati na bande wana toseli kopesa bino bakombo ezali na moko na kombo ya Pindukela Mbuta George alias Kobo ye bakangaki ye mpe akimaki na boloko kuna na Kikwit mususu na kombo ya Wanji Dimanja Charles alias Mutetela ye mpe lokola bango misala wana ya kobotolaka bakambiste misolo babetaka masasi soki oresiste mpe babomi yo awa na Kinshasa totangeli bino bakrimi mwa ebele babomi kambiste na Lemba babomi mikolo yutu koleka kaka na février oyo bayibi na kambiste na Gambela ntango bazolanda ye na bawewa basungi ndeko oyo kambiste bakomi na Bandalungwa pembeni ya hôpital oyo babengi Sebeko nde bayebaki kobeta masasi lisasi ezwaki wewa mpe wewa wana ndenge tozopresente bino boye azali nzoto ezali na monde groupe oyo basali makama ndenge na ndenge bamisolo ebele oyo babotoli bato eza groupe mabe nakanisi mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa akolandela po te bazwa etumbu lolenge bakimaki na prison kuna ya Kikwit awa nakanisi tokoveye po te bakima te groupe mosusu ezali ya bato oyo kuna totalisi bino bango bazali ba escroc minene bayibaka misolo bazwaka misolo soit na M-Pesa soit na Airtel Money to Orange Money isifi bazwa numero na yo bakoflate yo ke bazali na basosiété wana bakosolola na yo mpo bapesa yo baavantage na misolo babonus yo mpe soki omeki kosede opesi bango numero na yo ya code bango bakoyeba koyiba yo mbongo nyonso oyo yo oza nango comme provision na telefone na yo nakanisi groupe mosusu oyo totalisi bino ezali oyo ya policier mpe bandeko civil basanganaki mpona enlèvement ya chinois awa na ville ya Kinshasa bango bakangamaki ye moko mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa na date ya le 11 février na 10h akendaki kosurprendre bango mpe batia bango maboko bazali awa po te topresente population bomona bango liboso toyeba kodefere bango na epai ya bamagistrat mpo kuna bango mpe basala mosala mpo te bazwa etumbu oyo esengeli mpo na bango voilà na bande oyo touti oyebisa bino baza spécialiste mpona koatake bakambiste polisi na bino ya ville ya Kinshasa eutaki kosaisir 4 armes manduki yango wana totalisi bino mpe bamunition ebele mpe bango mpona koyiba loko bayebi ke polisi toza na bamituka bango mpona déplacement na bango bakomaki kotambola mingi na bamoto kasi polisi
groupe de lutte contre la criminalité, il y a ville à Kinshasa, et tie bango mabok na ba moto misato oyo bomoni kuna na sima ezali ba moto oyo bango bazalaki kotambola nango bisika bazali kosala ba crime tala nyonso oyo musala police na bino ya commissariat provincial ya ville ya Kinshasa et uti kosala de osili ko présenter bino liboso totinda bango epai ya ba magistrat. Merci. Obo uti komona awa ezali ba miibi ba criminel bato baza kotia population na biso na kimiate. Police na bino ya ville ya Kinshasa sous le leadership ya Général Kasongo, commissaire provincial ville de Kinshasa, ba service na biso esaki musala pona kokanga bato pe ko présenter bango na population. Voilà cérémonie où il est lelo awa na commissariat provincial. Tout le monde va présenter bango, tout le monde va moto, tout le monde va armes, tout le monde va négocier sinon va tenir à la police. Sinon la bonne carte ya ba criminel no se saline. Do eli koloba ke biso police ya ville ya Kinshasa tozali ko épargner motote. Oza la policier osali mbeba to kokanga yo. Ba o wana bomoni bango na tenue, bazali ba policier ya police nationale. To kangi bango pona ko présenter bango na population. Po bango baza ko sala mbeba na kati ya ville. De même bomoni ba moto wana ezali instrument et servir bateau pour commettre des infractions, pour sala makama o bango bazo sala wana. Ce qui fait que police la ville à Kinshasa et kangaki bateau wana pour présenter bango na population peut poursuivre bango devant les cours des tribunaux. Message nous comprend na ba Congolais union soit ko la na poko ya lelo. To yebisi na ba Congolais surtout bande na biso la ville à Kinshasa ba collaborer na police. Police c'est la police na bango. Donc il faut qu'on dénonce ba malfaiteurs. Ba malfrats wana nyonso il faut qu'on dénonce bango. Bureau de police est ouverte de manière à ce que mutu nyonso oyo azana likambo akoya na police ko dénoncer pe police et ko landela bato wana. Biso tozali 24/24 na disposition ya population na biso ya ville ya Kinshasa. Merci. Merci. Lelo tobengi samaki awa epa ya commissaire provincial ya la police pour na présenter biso ba différents groupes ba bands ya ba criminels bazo semer terreur na ville ya Kinshasa. Et biso toyaka particulièrement pour un groupe bando babengi les 12 apôtres. Ça est composé que des policiers à l'ENI. Élément wana depuis mois de novembre, semer terreur na commune ya Kalam. Quand je dis terreur, c'est-à-dire violer, bomi, yibi, salignon surtout ya mabe boké ko sala. Ngai mo pena sabino pena ki victime na nuit le 29 janvier, na ki victime na groupe wana bayaki pona bakota pe na ndaku ni tete l'intervention efficace ya population et ya ba garde na ngai peut-être l'un de tous ensemble était mais tant ba kimi na kokima na bango nde ba semaki terreur ba victime baza ebele ba msusu bango baza pembeni et il y a eu même mort d'homme parce que il y a une maman na biso atekaka na wenza ezo fufu yena kokima wana nde ba beti mama masasi mwana na mobali alingo bima ba beti pe sous balle na genou et mususu na yolo ba beti pe balle ya kuti discussion ba victime bazalia wa heureusement que la police immédiatement informée la police et puis la police va se mettre au travail lelo va présenter biso donc coup de chapeau félicitations à la police biso kala muto sali musala to kangi Kinshasa ezaka na 12 ans balekisi ote bazali belé je demande aussi à mes collègues na ba commandant na bango basala effort ya marque biso to sali po to kangi 12 oyo bon pe basala et aujourd'hui je peux vous dire que to là la kimia ezali to là vraiment kimia et aux autres aussi d'emboîter le pas pour que kimia écoute parce que ce n'est pas seulement l'affaire de la police c'est une affaire qui nous concerne tous le bisogno surtout la met dans la patte pour que to ba ko démanteler ba réseau wana et to chapé kimia na mission ba pesa biso na leta message on a ba la population sécurité ça likamona biso tout ça na confiance les lots police et kangi les 12 apôtres to 12 apôtres bango yeyo police a tché bango maboko donc coup de chapeau dans la police tout ça la confiance ceux qui au moni mouvement de sous suspect ko la lisa yango te dénoncer yango kola lisango te kotika yango et la police est là pour na kozong sa kimia ko rétablir ordre public. Merci beaucoup. Qui pantalon ya ba policier na ba polo mo suka ka amena gonda ke mingi na souvent na tatouage.
tenga bazongelo tenga betenga masasi bazongi retour pour sa réaction ne o wana za tatouage invité botikele to bete masasi to leka to salini to kindi baseleni baleki baki afanya na commune na Kalamu na quartier yolo no ezaki na 23h to bime poto somba biloko ngana camarade na ngai na entrée ya INSS Bongolo biso ina ngamba ka ko kati poto ya yolo to moni ba soda ba uti yolo ba okima mbango ba kota kauka to ba moni biso bane la betela masisi pa partir yolo ba moni biso ba beti so masasi ko ta beti so masasi to ko ingana camarade na ngai to sali makaska ki mwana mobali to tamboli ti to liboso ya kram to la liwana la ba pusani liboso loka tenge ba menacer bango na mabanga mingi pa bato bande kolanda bango babike lokwa baninga sumsu bazoki donc to songela mi balo bazoye masasi poto boma baombala moko baye ko zonga na sima na biso bakoti biso to zali isude mais na reconnaître ka moko po ya zaki ataki teni te la chepe masque te bando bengi sebondo yende ka nemu na reconnaître mampuya nafani na ngerenge mais musala nanga ezalaka na Kasavu na sport toutaki église na Saint-Vincent de Paul tozoya juste tokomi na coin na coin ya nini ya Bosobolo na Shaba 12 apôtres bamususu bazawa na sur bolobito tokolakisa bango mutu babraka biso na 20h30 babandi kotambusa biso ti na yebi bango place musu toza tambola mulai et puis mo ba la position bazo finga bakonzi moko kutu aye koloba nanga biabi yozolo banini biso toza bata ya nini ya distrika funa ngala bina distrika funa ngala zana mutu kuna mokonzi aza kuna za viena ote bazo finga biso toza ba 12 apôtres makamba bafuna ne tali biso te biso ne tozali awa mokonzi Karl Lewis toyebi ete biso tosala musala na biso boko bimisa biloko tozala ngona nzoto batambusa biso bazui tout batiki biso ba minuit wana ba botolinga ba bijou nyonso ba mbongo ba portable ba botoli biso tout ba mimi biska ko basundola biso kaka na komi ko loba batu musu bazwa ba image en pe eleka na ba télévision tant ba na zo loba na loba batu ba filmer biso na ete so ba pesa na chaîne nini mais batu ba banga to mona na télévision ba breka kabino ngana bi 8 nzaka to tomba victime jour bo bango wana zana to ebi ngana ebi bango très bien na kanga bilongi na bango ko pambale kinanga ba panzake mutu ba photo pezali panzake mutu so ba cross munduki ngayo pe balinga ba violer ngai nga bobet ba ngai ba violer nga ba changa pe makila na nzo bobet putu oyo salaki nani basalaki yo zalaki yo kutanda nikola la ka soki abi yo na kana menene popo yo ngono wa popo so yo na nikola na ngobeta zokana yira nebisa ko suka nebisa ko suka simba mutu basimba te na ndalo sa yo mto pandi merci na bino nyonso bolondaka émission na bino ba réalité ya Kinshasa. Merci makasi na oyo tobengi numéro 1 ya Funa colonel Karl Lewis Kinzomba oyo asali musala kitoko oyo lelo aeli biso les 12 apôtres oyo ba déranger bandeko ebele ya Funa tomoni musala na kitoko. Merci na mon colonel Karl Lewis Kinzomba oyo asimbi na kati ya Funa. Merci na bakonzi nyonso surtout oyo basali musala ya kokanga bandeko mususu na ba commune kilikili oyo bazali na commune ya Kasavubu na oyo bazali na commune ya Gombe. Merci na bino nyonso na musala kitoko oyo esalami ngai ya bino mopanzi sango miko njoli na commune na suka lingaka Nathalie Sabino banani ba criminel banani ba oyo bazali kosala misala ya malonga te bomoni bandeko ebele ba oyo bazui masasi na makolo ba oyo bazui masasi na maboko mais musala ya la police na biso ya République démocratique du Congo et monani na miso tika topé Sabino. Merci mingi, merci na Patine Tsumbu oyo azali commenter image oyo avec impact na idéologie pe tozo senga. Merci mingi na colonel Karl Lewis Kinzomba oyo asimbi district ya Funa na musala kitoko asali. Merci na Patine Tsumbu côté montage. Merci na ndeko Zulu oyo azali ko coacher toujours tozo bengi je suis Funa. Merci na ndeko Giputu ngai na bino tukutani na mikolo oyo ezali koya bye.